Maxi Bondowe ya lolo makango na ye azwela ye makango ya yebaki te bayambanaka baliaka na makango wana ntango basignale Maxi Bondowe na mamisa Maxi Bondowe alobi foko beta match jusqu'à le meilleur gagne. Maxi Bondowe asalaki nini ye azweli ye makango ya lolo makango ya moto théâtre camarade mpe kaka collègue ya Maxi Bondowe. Maxi Bondowe mobali ya poto mpe polanda na monoko na ye boyoka ndenge kenda mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo Maxi Bondowe niatana likambo yango ndenge ezala ya lolo na mosinzo wana babetaki yo batutisa bino motu yala ndenge nini yango Maxi niata mpenza ngwana landa. Donc du coup toseka kaka mamisa karai oyo mutabikisa bosekaka na mbanda mamisa oyo bakanisi kwa mamisa mosusu oyo atalanga binanga bouge allez nanga mi bouge kombo kitoko tu as un bon cœur ma chérie ça se voit kabindi mamisa na mwana kwa nzamba na ola la pongite mamisa mtepsaki wa ngabini abino balingi yote balinga no te ko pona ngaja de pona balinga te alobi est-ce que yebi ke fête le kaki samedi boy anniversaire na bia mutia collègue so ngabi ena yebi est-ce que bimuta sala ki fête ngabi na yebi te nani mobali na ha nandini ubu yebi te akomi ko ya lolo shwa yari bon akomi ko nani akomi mbana nao ya lolo shwa siko zo kibuli ya solo otuna kibo femme sage femme intelligente ngam so mina tuna to balo swana na sa kwa na yo kité c'est comme ma chérie merci to yambani très bien yambani to seki apamboni nzamba bina mo ba mo bokelo ba bwakila moi indifférence ça j'ai tombé là hier très bien na konyo za kama mama présidente na ipula za kama mama présidente donc tout il suka c'est ça là bien j'ai été choquée na ko ba jenga bi aiza ba bombino serré tant que ba yebisinga nouvelle nzambe pe kwa za bolingo so za le kwanza moza le kwanza ka semaine ma joie semaine c'est entendre muto be manga na poto na yo ngabi mievu na tika nga ko mo wa oela na vie et porta ma bolingo nzanga pese mai na sinza ba na fia le kulo pepele bon so ko to ekangami ko la ofura côté mususu yo na débat bordé mais na tika yebisa ni ye ya lolo moi so na tika na sa kama kina yeba akama mo le kina ndeto na mati avion ayebi kina zo beta na ya lolo akamwa ok la yeba ki la bina otuna te posa na swana et tout ko ça na guerre et comme abeta ki toro na esika ngwe ami monaki moi ça mo na tuna ate ngape na jouer kaje kwa na yebi na zo li apika mbongo pa ya lolo na zo li ekape mbongo na zo li apika mbongo na zo li ekape mbongo na bio travailler nko ngape na l'action konde tambolaka ngana fia tango lukavi na tuna pokima travailler nko ngape na travailler plus qu'encore na yebi ça pour quitter swana na téléphone boya ngo kene kuna mba voilà te tout ça là on a besoin nyoso parce que la garde ka kimia les meilleurs gagnent zo li epika suka la politique so mo na on li ekambo timu ko na obala mabaki c'est lolo ibite azobala ngasete yana ngamta za na poto bazo ba ina kisa na ovanda ina kiti tu imagines ça na tongo partir na mo senso na kepe na zo mo masanga na nkoya libala tani va ko apo ngo yosa mayelo likina mayelo nana lekio mayelo mutabata ke bogene machine na so no des fois pana vanda baba bengi ya bakima foto abali la kiti singa papa ze oui avenir ko na vanda kiti na imsa ko déjà mais so na vanda kiti na vanda yana ngamo so bala oui ngamo na mnose yana ngamo so bala fona vanda ina kiti omuni bo mais ngamo mna bali bana uchipoto quel niveau de travail 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 somo foto so bitia yebi singa déjà ya yale mta obala kalembo
ngai somba solo tozondima na lepe ambona bali na kati ya kiti na vandi kodegra mais siko tala niveau mpe nabeti solo poa nini tala niveau botutani singa na mutu mais bovandi nye siko so mwana mwasi azali na idatyelanga ata poison tala makambo so nasi nde poison eza korenye ekoma korenye lelo mais eko pasitasi nali yango na ntango mosusu batyela so mpe epoka yebena ndako ya kisi te so eleki nde bato yebi banzela kisi bakoma kokende na mopamba moke na ntongo ozongi na poka obokeli moninga mbasu na ntongo babikisi eleki soki ozongi ntango mosusu mpe ndesakende abwakela mosimba te bandeko oboyokaka kimakangu di risque mpo Maxi Bondowe azalaki mwasi ya producteur na bango te Lolo Cham alaki makangu entre temps Lolo azwi susu collègue mosusu ya Maxi akomo bimara ye soki asombeli Maxi eloko asombeli mpe collègue wana ayebi ke Maxi abimaka Maxi Bondowe abimaka na Lolo mais Maxi Bondowe ayebi teke collègue na ye akomi mpe makangu ya producteur soki basombeli elamba basombeli mpe kotoyo basaleli efeti basali mpe ya kotoyo bato ya théâtre to bayebisi Maxi Bondowe te kaka Mamisa yende moto ayebisaki Maxi Bondowe nakanisa boyebi Mamisa ongana koloba ezali oyo kaka Maxi Bondowe alobi babima ensemble mwasi alors bandeko lisolo ya Lolo Swami eza nango kaka compétition moko risquant pamba te Mamisa c'est possible non Maxi Bondowe c'est possible pe azwaki mobali ya poto tango kaka aza deja na ya Lolo Swami tango pe kaka ayebi na ye te ya Lolo akomi na copine mosusu en bref nakokoloba kaka boye Lolo Swami o bango bakoloba ye abimaki na Maxi abimi na collègue Maxi azobima na bango nzela moko Maxi Bondowe c'est possible pe azobima na Lolo Swami sazalaki na ye na moto ya poto mabombaki yango sikoyo ntango ayokaki sango wana soki asalaki mobulu te ezali modele ye moko alobi aexplike yango bien mpe likolo nango eloko oyo abombi elinga kobebisila ye mpe makambo ya poto mpo moto ya poto azolinga ye abala ye abengisa ye mpe abalaki ye mpe solo donc Maxi Bondowe soki abimisaki mobulu te amenasaki collègue te eza mpenza teke mpo akontinue kolia mbongo na Lolo eza nde mpo agarde mobali oyo ya poto mpo wana libala mpenza ezokende selon ngai na histoire ya Maxi Bondowe Lolo avant bima na collègue ya Maxi ya théâtre c'est que Lolo sayebaki ke Maxi aza na mobali ya mosusu ya poto mais Lolo abanda kokipe te mpo ayebi mibali ya poto Maxi azoliaki kaka mbongo azali na poto Maxi azali awa nde nga kaka muna yaka awa nde nga kaka muna kitaka Congo awa nde nga kaka mutu naliaka Maxi donc mobali Lolo amonaki bongo c'est sûr Lolo ayebaki na avant ata Maxi alobaki ke nakosaki ye ke oyo azobala
ezali nazobalela yananga lolo azako kipe nango te selon ngai yebi ba professionnel ya mibali oya mai ya ba technique ndenge bakendeke c'est que lolo ayebaki soka zako tuna magzi ba question wana ezakaka pota la niveau magzi akoko memaye na lokuta ndenge magzi abeti lisolo bongo tokoko kanisa magzi azali grand maître atimba nzoka magzi mutatimba te mutatimba eza lolo mobali wana donc asakani na magzi asakani pe na collègue to atiki basakana donc lolo yebi ke tozo sakana entre nous menga lokwa naza mobali kamu nazo mene yango magzi tango ayokaki yango azokanisa te mpo na ye ke mpo magzi alobi boye bato atiete te babombelaki ye baye kaka koyebisa moto aye koyebisa kaka eza mamisa bato atiete nde ntango magzi abali mobali ya poto bazwi bafoto bakelakisa ye lolo donc magzi bondowa ayebi kaka bongo nzoka c'est possible bato ya théâtre si baloba na lolo kaka mokolo mobali wana mbala liboso atie litoi na magzi bondowe donc tie banda kokende koma tie libala bolingo muta poto na magzi bondowe ebandaki kala deja mais magzi alinga salaki neti ebandaki après tango lolo abimi na kolegi na ye nsima nango ye mpe chance ye mobali apoto ye abali ye wana maloba na ye ma réalité magzi abanda kobima alingana kobima te me kolingana na mobali ya poto avant ayoka lolo azobima na collègue na ye mais lolo c'est possible ye mutu abanda komene je mais ti lelo magzi bondowe aza lokola basi mingi bazalaka si bamenaka mibali nzoka mobali aza capable ya kobeta kara na makambo oyo yo moko ozokanisa soki ayebi yango akokolia yo abeti kara po atala niveau kendeki po mibali ojuste mwasi okoko ozala ndenge nini soki azobimano sa mateli yo asangisi no nzoto amonaka moke majorité mibali ato bongi ato bali mokonzi ya mboka azomona toujours moke mibali baya bon balokola basi te ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, on a Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, on a Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.